Bonjour, bonsoir, Balandignon, soit des shows d'Enar TV. Merci Naba O Balandi des shows d'Enar TV. Ce que Ngamba Alboso, n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV au Talaba Réalité. Tu es libino li kambwa kafu kafu ya kokamwa mokile komi na suka pasteur asui garçon il y a 15 ans. Asui ndengeni nizala bronché na pesa au détail. Ba maman ba benga na Kinshasa, ba lobi des shows d'Enar TV. Likambwa kokamwa ba pasteur batiki kobimana basi ba pasteur ba komi kobimana bana basi na église, mais cette fois-ci ba pasteur ba komi ko soa bana mibali, chose grave. Mais avant tout le kana détail na kolingana l'accès image au mon esika information et outils landa otal. Yaya na ye papa na ye aye na mwana tango aye na mwana kene pa pasteur ayebisa mwana aza na misala mabe yaka na ye tosala nini nabondela nalongola kindoki aza na alambi soki biloko nini amelisi bango bameli ayebisi papa na ye ke yokenda ndako mwana atikala tango yake ndako mwana atikali pasteur oyo akamati sikoyo mwana amelisi drogue mwana ameli tango mwana ameli esili ale alongoli mwana bilamba masoko etikali polele ye pa alongoli ya ye abandi musala wana azosala ngo ça fait 8 fois bino ba pasteur bokeba bino ba binzambe ma campagne eza makambo ya okende poche droite te soko yo sala ka bizaleli oyo ndenge muninga muso asali alo yayo ezaka ka bolo biki rouge balobaki yango alo biloko oyo ezali po bino batata alo bokeba mwana aza na combien 14 ans passer aza na combien passer aza marié passer yo aza na combien papa oza bana mwana osiko lelo lobi soko apoko papa bino boye mwana oza na combien mwana aza na 14 ans mwana oza na combien 17 ans OK papa ye yonde papa mwana aza Voilà yo moko moni alors na ebité mokili ekomi wapi. Elo ni nengana lo bakotoana na fungoleli yo parenthèse moko rapidement pour comprendre avant to ke na ba détail. Pour ba parenthèse onde sala raketo comprendre ni tozolo banakati ya des shows d'Enar TV. Totuni boye. Kolala na basi na église, ba pasteur eza phénomène otomoni etomboki à l'instant. Topé na l'an 2020 oyo. Tomoni penda ke likamba ba pasteur na basi na ba église etomboki. Mais chose grave, elongwe na basi et komiti na bana mibali. Voilà pourquoi na lobake RDC ekoti ba problème ebele sima ya ba pasteur. Douleur na ba souffrance mingi tozana ngo actuellement na RDC. Tina niveau ya gouvernement ya RDC. Soki mboka na biso ezoke na shit total, ce sont des pasteurs. Na kangi parenthèse na nga oyebaka ke RDC soki eza na shit. Échec total, ce sont des pasteurs aussi qui sont derrière notre échec. Et là, on a un lobanakati angwana tokangi parenthèse toke na détail. Et ça li mawa pasi na soni comme on a pasteur wana kaka nenge bakangi père de 5 enfants, 35 ans d'âge, asui garçon il y a 15 ans na kati ya église, mais asui ndenge nini toke na peso détail. Selon ba information ndenge image wana yeli mwana oyo papa na ye mutamemaki pa pasteur basambelela mwana oyebi ba pasteur a Kinshasa musana bonka kokanga bana batu bandoki pasteur a Kinshasa pasteur ya République démocratique du Congo quel que soit les cas ou les pays où il se trouve bango na kati ya ba foyer ya batu bakanga ka bandoki mais balongola kindoki te c'est ça le mal pour nos pasteurs ba pasteur ya RDC na bande ipo yo kaka bien te na lobi boye Yaya, ba pasteur na biso ya RDC. Bango bakangaka bandoki, mais balongolaka kindoki te, c'est ça le problème. Des pasteurs impuissants. Ba pasteur oyo ba mona ke loko mususu na kati ya ba famille batu kaka kindoki. Ba panzi mabote belé, ba panzi mabale belé.
Mais de quel genre de pasteurs que nous parlons, où nous dénonçons, ce sont des faux pasteurs à chaque fois. Parce qu'un bon pasteur, à mon sorcellerie, peut à l'ongolaka sorcellerie. Mais un faux pasteur, à mon sorcellerie, mais à l'ongolaka sorcellerie. C'est-à-dire, ils n'ont même pas la sorcellerie, c'est la cabane à makambo. C'est ce que moi je veux dire. Quel est maintenant le problème avec ce pasteur? Pasteur, oh, papa ya mwana ayela ki mwana na ye assembelela ye mwana. Pasteur alobi mwana zana kindoki. Il fallait que le pasteur assembelela mwana. Batikeli pasteur mwana assembelela ye. Yango moni plupart ya bana nezala ba oya mibali na ezala oya basi. Ba mama na ba papa biso moko ermo tozana ba erreur. Du fait que toboyi kondimela nzambe biso to comment ondimela ba pasteur. Confusion totale. Ba pasteur oyo bazo kosa biso mingi. Ils ne sont pas des dieux yaya. Ba yeko luka mbongo wa fufu. Ba si ba comprendre que na si ma Bible il y a la facilité de trouver l'argent. Il y a la facilité de vivre. La facilité de trouver son pain quotidien. Voilà pourquoi ba keko s'aligner tous derrière la Bible. Rien que la vérité. Bazoko sabiso trop, c'est-à-dire papa qui opesa mwana pas pasteur, pasteur assemblé la mwana, soi-disant mwana azana kindoki balongole kindoki. Batikali pasteur mwana, pasteur azui bisala sala lambi bilamba lamba, soki atokisi ya kotokisa, soki atumbaki ya kotumba, soki ya lolenge nini, alesi mwana. Mwana quit. Mwana quit alongoli mwana pantalo kaka ndenge oki papa wana lobi. Moi, je vais répéter le terme, papa, on est zate. Oui, papa, le bien, on est mwana po bateau, ba comprena ate ba yoka. Alongoli mwana bilamba nyos. Yaya atiki mwana ndenge babota mwana. Pasteur alongoli ayepe bilamba kaka ndenge papa oti koloba na image na la kisi yo. Batikali bango mibale ndenge babota bango Adama. Papa bandi ko tafuna mwana ya 15 ans. C'est-à-dire papa oyo aizana so monté. Pasteur, père de 5 enfants, c'est-à-dire un marié. Aujourd'hui, moi, il y a 15 ans, un garçon. Moi, c'était, mais un garçon de 15 ans. Oyo, to bengango skoni, na limine de koyo pesanga réponse, to bengango nin pe to komi wapi, na ba pasteur oyo, to komi na bango wapi. Tane ba panzi église, ba saccager nyonso, ba eko comprendre qu'un sorcier ou a regroupé Batou pour na kokosa bango derrière la Bible. Tu vois? Ça dit Batou ming balinka ke ba kanga mutu ba l'accès na poisa bwe pour ba yebise ke mutu ya zandoki. Soki déjà mutu ya ko yebise bino na munoko ke mutu na zolo bazandoki. Aza pasteur te vous doutez de quoi? Ça dit Batou lelo na RDC topé Batou na monde lelo balinka ke ba l'accès penda ke yango ndo ndimi. Mettons Moutaï qu'on témoigner, mais faut croire dans le témoignage ya Moutou. Quand il y a déjà des preuves, les indices qui montrent que Makambo Moutou a zolo beza vrai, mais il faut croire. Ça dit papa oya longoli mwana 15 bilamba, aleki na sima ya kunfundu ya mwana. Un garçon abandi ko soit mwana oyo na kunfundu, c'est-à-dire par derrière. Abandi ko soit mwana 15 8 fois à soit mwana oyo. A sui garçon où il y a 15 ans 8 fois. Ce qui est magie, ce qui kindoki, ce qui nini, yaya yonde pesa kaka réponse pour nga na opeso kaka information. Oyeba, histoire vraie, ya au moins na tcheli au morceau vidéo wana na kat otala au moins ndenge nini événement ezalaki. Pasteur na mwana il y a 15 ans, un garçon de 15 ans, pasteur azo soyé par derrière. C'est-à-dire, pasteur azo soit moi na oyo na kunfundu. C'est horrible. To komi wapi na bato. Et chose grave, balobi pasteur oyo a su moi na oyo 8 fois. C'est-à-dire, abimina garçon na ya 15 ans 8 fois. Ya ko soit. Garçon ya 15 ans moya vanda normal ndenga na vandi boezate. C'est-à-dire, oh, des choses à éviter. Ya da expliquer au côté ndenga. C'est-à-dire, à déclasser mon terre ya moana. Donc, pasteur a comme si moi, a démarré na sima. A démarré moi jusqu'à tel point à déclasser mon terre à moi. Moi, na okokaisu kovanda te. Moi, na moni trop, c'est trop. Confundu ezo simbali susute moi, moi na vanda nenga na vandi boezate. Confundu chauffé, confundu déclassé.
Confundu ya mwana chauffé, confundu déclassé, mwana moni trop c'est trop ayebisi papa na ye. Que papa koto tinda kinga ina kendo sambela li felo. Ndenge naza ko vanda na kiti bwena okoka susciter quel est le problème confundu déclassé. Pasteur a déclassé mon terre à mwana ya 15 ans mwana mobile. Ka nde omwe na cheli ba photo na bango na ndengo moni image wana. Mais to komi mapina bato. Na fungoli deuxième parenthèse pour te comprendre. Yoka, maman, papa, monde lelo, pas de confiance. Pourtant, un pasteur a soit moins à 15 ans, un garçon de 15 ans a suivi. Et c'est fort possible à soit moi si na yo. C'est fort possible à soit moi na yo ya moi si. Pour ya mobile, écoute, il y a 15 ans, va suivi. Ya mobile, pasteur a suivi. Moi, na mobile, un garçon de 15 ans, pasteur, à suivre. Mais c'est fort possible à soit moi si na yo. C'est fort possible à soit moi na yo, à soit adolescente na yo. Clair et net. C'est-à-dire, monde à l'élo, il n'y a pas de confiance au pasteur, non. Les vrais pasteurs sont moins, mais les faux. Bangonde batondi. Maintenant, bangonde ba yeko pesa confusion, moye to yeba basali ya nzambe ezate. Tozo yeba te to kimela wapi. Monde à l'église, l'église au monde. C'est ça. Nous, on est là. Parce que biloko papa oya sali. Eza biloko zo sa mana mokili. Il y a même on a l'église, na si ma Bible. Parce que là, il prêche la Bible. Il prêche la parole dans l'église. Et c'est dans le même église où azo sala biloko wana na bana. Soka sali garçon wana ya 15 ans. Mais c'est qu'il y a ça, bah, il y a basi wana, il y a ba âge wana nde, tokoloba te. Toloba ngondenge nini. Mais ça, passe na soni ba maman ba lobi des choses de nartivisoire alerter karamokili. Nous on est là pour l'éveil patriotique. Biso toza on a ka pona ko lamusa ba maman mayele. Mama keba na mwana no mwasi wana moni azokola kola. Nyoso kake otinde la biso ye aya ko pangusa bakiti. Otinde la biso ye bangonde bakozala na protocole. Omwe ba bureau na bango wana bazo samba bana na bino ya ko samba. Na ba bureau na bangwana yaya bazo samba bana na bino ya kosamba. C'est difficile. Difficile aussi à comprendre. C'est malheureux ça. C'est difficile à comprendre yaya. C'est malheureux et c'est difficile à comprendre. O eza ba serviteur ya wapi. To komi wapi na église de Dieu ya lelo. Église eke wapi, église anzambe ke wapi peto komi na banane. Il y a tellement na RDC pas ces amakas. Tout le monde s'est fait pasteur. Tout le monde s'est fait pasteur. Bangwana ba se disperser mokili momiba. Ba koti Angola, Brazzaville, ba ye na Europe, ba ke Amérique, ba Tanzanie, Asie. Juste nzala mutezo tinda biso boy. Muke ba bengami na musala nzambe pour la communauté congolaise. Na RDC muke ba pasteur. Et belle bomona on a bescro, ba eko lukambongo, ba moni que vie facile les a derrière la Bible. Voilà pourquoi ba eko se faire pasteur, bango moko, ba bengamité. Également quand nous sommes en RDC actuellement mamba ba pasteur na RDC scandale. Bango nyoso ya lokuta nzamba bimisi bango na mbala moko. Toujours en RDC. Et ça li bien te comme on a pasteur abimina garçon il y a 15 ans, moi na 15 ans, azo soyez par derrière. Azo bimanae par derrière. Et chose grave, à déclasser moi, à déclasser nous autres, moi, na lobi, moi, avant d'aller sous ces athées. Confondu tout déclassé. Ma kilande des obima, moi, avant d'aller normal les athées, moi, na monique à kukufa, ayebisi papa nae. Bagendo tout na pasteur a comme kolia munoko. Talasko pasteur, ndenge bakangi, bazo betaye na bandimi na moko ya église. Et sali mawa pasi na soni. Pasteur, bazo beta osiko na bandimi. Pona nini osui mwana ya mondimi. Mwana ngope osui ya mobile. Oyo, to komi wap, c'est quel genre d'abomination? C'est-à-dire, bah, vrais impudiques qui allaient là, ce sont des pasteurs. Des vrais impudiques. Total. Des pasteurs. Ok, pasteur, des fois, peki sa bandimi impudicité. Mais bango, bah, comme il va premier à faire l'impudicité avec ses fidèles à l'église. Ceux qui te lobi, bobi, pete, o lobakaka. Ah, mais il faut te lobakaka. Pour l'intérêt de l'église, te lobakaka. Pour l'intérêt du Seigneur, te lobakaka. Et salut, on passe naso, nous allons brancher sur des choses de Nar TV. Ce que Talinga Léon Balboso, n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne des choses de Nar TV. Au la réalité. Et ça sonne, et ça mawa pona makambo, et ça mana RDC.
mboka na biso soki ekufi ba pasteur yaya tiango na mutuno lelo so tozo souffrir to palangani mokili mombako ke luka ba refuge, ce sont des pasteurs. Ba panzi mabota batu ba panzi mabala ba kangi bana batu bandoki ya lokuta. Bano ba kangi bandoki ba bandoki te mabala o ba panzi eza juste pour bango ba luki ba intérêt na kati ya ba couple wana. C'est ça le problème. Mais sauf qu'il y a toujours les vrais pasteurs. Mais oya mabende baleki ebele yango mbutu ekoti. Mais tant que ya mabe baza ebele ya tokolemba te tokoya kaka koloba. Tokoya toujours kopesa bino vigilance pour na comprendre misala na bango. Soko moni kaka ba acte aboye na mwana na yo pa pasteur. O moni pasteur non na ba genre ba acte o tozolo belela. Ya benda nzoto avant qu'il soit trop tard. Voilà pourquoi to sala ba émission aboye. Des choses d'Enar TV, ni pour ni contre. Rouge comme rouge, noir comme noir. Voilà notre ambition sur des choses d'Enar TV, des choses d'Enar TV au centre. On est là, rien que la vérité. Olingna ko saponani. Et salima wapasi na soni, ba mama balobi zwa yebisaka ka bandeko ba mona. Voilà autre ngai tu ebsabino na dossier o yango. Et sali bien te, et sali passe. Ça la brancher sur des choses d'Enar TV, tia cloche de notification, tozo les ka émission na poko lelo, mbutu RDC peuple inconscient. Côté au guerre, côté au gouvernement ça la kate, côté au ba miziki, côté au ba pasteur na ba église de Dieu mobulu, tozo e baté to lobelanine. Yaya ba émission eleke belé na zo e baté na simba nini na loba wapi. Zala brancher tia cloche de notification, celui to koti en direct, yo pokota au participer ko sala bien. Et zala ki abino humble serviteur, l'homme de bonne foi, zala brancher ba émission ezakoya, ciao. D'Enar TV, pona koyoka bansango, sango ya mboka ye, basango ya Afrika ye, basango ya Europa ye, basango ya mokili mobimba. D'Enar TV, pona koyoka bansango, basango ya mboka ye, basango ya Afrika ye, basango ya Europa ye, basango ya mokili mobimba.